Wani. Oloba mama na ngai. Place nous sommes bons dans UABT. On est bon dans le même. Oui, mais ta place nous sommes bons dans quand il a mis Maka, nous sommes encore dans Tigako, na madame. Merci. Makambo on a moni na téléphone. Na madame langa. Eza voilà yo ou bien mutu mususu. Ma conversation on a moni. Ya Claude na comprendre te makambo loba na mo neti na ndoto. Na zwe biso na comprendre te baida na oyo zozonga pona mwasi na yo. E bandi ndenge. Nga zo banza ko melo telemi. Wata poso benga na ngato ndeni ya Claude na comprendre te ne loko lobi. Na ebisi yo boy. Amsozo comprendre te. Ya na onenga za wa kota ndeko monili. À travers nzoto mwasi na ye. Mobali nyonso olekana na nzoto mwasi na ye. Oleka sacrifice. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babika ki to kota ki mobimno pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour na bata maladie babikaki binomoko botala ba témoignage. De toute façon ozana natala kango mingi na ba YouTube la guide délivrance en tout cas tout 5 sur 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba douleur ma kolome na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse a eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba osala Nzamba Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse a eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana nga mo na ye en privé na vivre amour donc commentaire ya te boya na osana bokomo na esa kuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana na eko kumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndaku na senga ki Nzambe apesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesa ki requête na ngai papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala naye alobiye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo peka mutozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomo na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladie bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo munde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba kanga mate to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire na koko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimbala moko ebe sibila mana nganyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susutende bomo na ngabo masuba ezotanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a papa Moïse Makoma. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse: Première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete.
Voilà, tozali ebele boko landa biso un peu partout dans le monde. Zika ite tata anza komba le kanako pambo ya bino. Bisike ezomi bona mitalo ya mina ekipe na kolanda émission na bino. Bravo Josie, tolobaka ete ndeko émission kokani na yo. Na ngai na biso mosusu s'abonner, to aimer, to liker, to partager, to kozala vraiment de citer. Bien aimé dans le Seigneur, j'invite tout le monde à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que lumière à Christ, to vie à Christ, c'est ça bien à katabo moi inabiso. To tambola na lolengo ya lingi. Parce que sur la terre, quand Christ a créé, bah tu n'as sena moi o alinga était lumière na e ezaliko na biso. Diabola ko tambola, akokota kota partout. A perception nature neza satanique nature ezaki ya biso ya bonzambe elongwe tozong sa nature ya Christ na kati na biso ya Jésus Christ de Nazareth, le maître de l'univers, et kozala vraiment mala o mifongola motema na yo kanga batu mabe osala mwana tanga ngo atena ko banda kotanga banda tongo tibutu mais na kati na motema na oyebi. La Bible dit si Christ a franchi en nous sommes devenus totalement libres. C'est-à-dire que Christ na kat na yo et kozala malamu yamba ye lokola mokonzi pe mo wikisi. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Condamnation est malédiction est yon di mele kaka. Au moins que ba problème nous soza nango et aussi là parce que aujourd'hui ka version ana obando prier l'enzambe chaque jour. Romona Paulé Nakati Nabamoinayo. Merci à Papa Elisi Nanduko, merci à Papa Monsolo, merci à Zara Capital, merci à Jacques Milambo, mais pourquoi pas Israël, et merci à tout le monde, vous êtes tellement nombreux. Bossam Salakitoko, que Dieu vous bénisse. Zambilanga, à Pambola Bilo Mandikoulanda, Bissona, na groupe, vous continuez toujours comme ça, on a morphologue, ma vive. Et kozala vraiment malamu mingi centre de formation professionnelle ezali na Kwenge non loin ya ka juste en diagonale il y a mosquée église à mosquée ba Mislam tozali wana inscription ezali $10. Vraiment venez nombreux, c'est les 2 de ce mois nde bakour ezobanda olingi oyekola tinda mwana yekola audiovisuel ayekola maquillage auto bengalelo make-up et pourquoi pas couper couture, coiffure esthétique, auto-école, maintenance, langue, tout ça wana et kozala ma la formen ngana ngobinga ngoming na lingala formen eza café moko ya malam ils ont soutenir vraiment mibal, c'est-à-dire force ya mibal. En tout cas sur consommer ango. Quand tu es fatigué, tu prends ça et surtout ming ba toi ça la msala tongo midi poko. En tout cas les soirs, soko yoko consommer tasse à café na yo force amibal forme on est disponible. Bobong ba numéro est dans la barre d'écran, ba on peut savoir une information ndenge nini ezote kama pe ndenge nini okozwa livraison na yo. Voilà, merci beaucoup. Nazana papa Thomas pe na invité to kaboli maloba papa Thomas na passion beauté mama wichi boni etonga bon sala nzambe. Comment ça se passe? Ça va kimi ezali na ngolo nzambe yema mukolo elanga na ye zo soin ya bampate na ye. OK, comme état un bon berger. Merci beaucoup Yaya Mbote. Mbote bomona biso Babengo na komwa nani? Claude. Claude a ça na vie, Claude a marié, a célibataire. Ouais. Naza marié, père de 2 enfants. Naza un problème moi boya donc mais ba soutenir na ba nenti na ko bandango. Ils ont traumatisé cerveau nanga. Donc nazo ko wagati mais na éviter il faut na faire effort kaka na lo bango pour. D'accord. Donc Claude n'a présenté au papa Thomas, un serviteur de Dieu. Oui. Moi c'est maman oui, je pense qu'on a eu il y a aussi changé na téléphone moi mon cœur ben na té il faut kaka na ya na émission. Topé ça non nzambe merci. Après toko tapena likambo ezo traumatisé wa. Papa Thomas kambi sur la prière s'il vous plaît.
Nzambe kolo Yesu totondi yo. Kumama Seigneur pona moma oyo. Ezali moma oyo tosalaka ezali musala na yo. Seigneur na invité yo zala au centre ya nyonso tokosala kombono nde etombwama ekumama kolo Yesu. Na bengani mpepe nyonso ya monguna na kati esika oyo. C'est ton Esprit Saint de régner na kati esika oyo na mitema na biso na kombono Yesu Kristo to bondeli. Amen. Okayo. Sois courageux, hein? Je sais que tous les grands on a vu, ça complique. Mais si vous avez courage déjà, c'est que déjà les amis appellent sur ma casse. Le problème c'est quoi? On a monté à un village. On a mis un kid au Luka. Donc on a pris la famille riche. Papa n'a pas dans un village. On a vu un monde Bali. Et c'est vrai qu'il y a qui ça, dans le monde, il y a deux dans ça. On a été à Maï, on a été à Maï, on a été à Maki. Pour nous, ce qu'on a dit, c'est ça, la moi, comme pour un membre, il y a quoi? Son makaba. Roloba. Son maman va noir. Mais moi gagné moi le quoi les avis pour épée ça moi malem mais quand tu as là pas ça tu as pas coupé moi relation moi ouais bang mais c'est de deux temps tout le monde en a sous n'a été quand il bosse ya mais ça non non mon toi il a ange on est mon qui il n'y a pas un mot qui massa pela na ndenge moko fo asomba ba massa va na asomba moko ba whisky tout ça $100 mais naturellement ça okoma à côté nazali ba cop kaka musala ndenge ba mission de service au sokola au bout talika nazali ki na côté pèsement fomba moi catch na côté na kata arrange tara banana na côté na karama que on a été les degrés 0 donc tu mon fleuri n'a parlé na maman n'a parlé to vandi naturellement ça bon madame la haute madame a voyagé qui parler pour le monde mais moi structure à parler l'envie n'a quoi donc il y a un ministre oh eh donc to vandi a une champagne zo bouloni ti a celle ménage à gagner to neli dans la maman la bouteille to bali pour solo wana to lié mais massa yo boulon au sala wapi avandi atalinga 3 fois abi oza posa musala ngabi na okemba abombeli nga pete poto donc ngapi na edaka ye yepeli nga edenga atali pe ba bien fait nga sala pa na ye apparemment avec ça que ya nga na ko okoma sala na nina ya réseau na ya sur otenga pena kota réseau makambo cop pena boye chomona makambo yo parking kuna ya réseau mais réseau ni le oyo kota ti ayo fongula kete akota makambo ya molili poko na bala wana atela pe ngande cop no sala esimba raté oh là là ayebisinga biso tobomaka te il faut respecter kaka bapriere wana bakopesa yo ye moko omona
nazonga parler tes journées wana nalala po abemanga esika ngo wana kota matadi kibala na suka tokei mpe pra yango bapesika mpe balivre biso tobomaka te tala eza boye respecte kaka mais limoko omona oyo ekosalamela papa na bandi makambo nde ezala nazwi parle 200 balles masolo ebanda oya papa namoni je pele komofongwama je pele fongwami pena ça va ko pour se changer abali mwasi après ikuna bapesinga mpe condition baye koyebisanga mwasi obali wi mais kodemande papa te faut à propos mpona bima il faut tobeta ata 7 mois on a vanné on moi ça parler 7 mois oh oui so osali bongo mona makambo na fongoma kaka comme la bali kaka kala te awa ezaka likama constatation pai ta malais nano sipote toyota mwana liboso écart ebota bale bali sous condition bakisami bazosala te ntango na bimaka na après 7 mois wana nasombaka elamba moko boye short be chemise nakelango na temple basalango makambo nalatisango banzele ntango nalatisaka wana nazala na posa ya baénergie ya bato mpe soki akomi na baperiode na ye nayeba ndenge nasalaka mais jour wana yango nde epesanga so makambo nayebaka te nakomai mpe na lar ebele nakomai soki kokima ngo na bavoyage nakokende na biso te nake besoin de service omoni ke nde nakokende na bongo nakozala akotikala mpe ye moko te mpo naboyaka mpe kozwa mwana mosala nabengi petit frère nanga aya nakomi na bozwi atini ya bango mbongo ebele te mao oma na lar bon là donc après 2 ans si de 200 $. Nabengi petit frère nanga Christian aye mpe kid bolivier mpe boye ça va totia tuna venilo kaka kopo nosala wana ngabi nzamba pamboli tovanda mpe na petit frère nakomi mpe kobima bimi akomi koyiba na
temple pour place nakendaka livre nanga tout maître spiritualité nanga en expliquer abi eza na eloko makati ya mwasi na yo eza makila ya ndeko na yo ndeko nanga makila kote ndeni maître Epson ça reste à faire Aïbsoka a senti sang et côté. Et donc au moins côté pas moi si là. Mais à vérifier. Donc à revérifier en dessous. Bouton dans la latte. Dans la latte. Pour la chambre on a fait oh ça la rappelle ma caméra. Je vois bien ça madame t'es na kina pour qu'on a pour déranger nga. Par exemple moi c'est plutôt même on aussi porté moi on aussi porté dans même ça mon camp il n'y a pas bien la vie voiture OK sous temple même si là le loco et le coin le côté les conayo petit frère nayo petit frère là-bas. Il y a un annexe, donc on peut la boya qui en même si on clair ou bien moi si là yo ou bien petit frère na moko ça la choix ça m'évite il y a ko boma na ça la choix il y a ko boma mutu ou bien choix ndeli babi ça la choix kaka pour makile koti déjà oui bébé ça makamula yo yo ça la choix na moko oza mukolo comprendre na komi troublé bon ça bien pour amatanga grade après 3 jours moi c'est un salut accident grave il y a minute yo nazo mona télé na osala ba benga na tout pour les libertés moi c'est un accident à l'hôpital na comme l'hôpital boy si ba simba ka ba landela va traiter une fois ça ba examen hôpital bazana ba kuti azana zemia 3 mois na juste ba pesi un téléphone non mon numéro moi je benga et bengi et Cathy na bité na ça na rappeler na côté na WhatsApp na benga na mon la conversation il faut là donc litio na bateli na osala donc c'est-à-dire petit frère na un numéro yo yebi mais oya benga moi souza mususu so na comprendre oui dans le minute où on a été et là la vie ou la mort il y a madame un petit frère qui a omoli dans un cocaté Seigneur Jésus la vie ou la mort on a beau idée à ça maintenant assurément na comment ba sonde à l'université à merci beaucoup papa Claude on a le bas toujours na jijaraté mais au sali ezali chemin ya malamu ya koya koluka basala nzambe pour luka se repentir pe luka nini okoki kosauve baama bandeko wana mibale papa Thomas na bito okoki koloba nini par rapport à lisolo ya makambo oyo ezokomela papa Claude kolanda lisolo ya ndeko na biso c'est-à-dire nyonso ezokomela c'est-à-dire eza baporte oyo ye moko afungoli
Parce que il n'y a que deux chemins na kati ya mokili oyo. Ou soit tu es du côté de la lumière, ou soit tu es au côté ya ténèbres. Ou soit oza epa ya nzambe, ou soit eza epa ya monguna. Alors, côté nyonso, il y a toujours côté ya nzambe, il y a des avantages, côté ya monguna, il y a aussi des avantages. Mais si ko eloko esalema à côté na bango ezala ke bakoka kolakisa bango ba désavantage ya nzela wana te. Parce que ba présenta bango beaucoup plus. Ondi makambo na biso ndenge esalemaka eza boye tokoboma te okopela okosala soki nyonso wana. Or il y a un intérêt na kati o bango babombaka. Nzambe kino akela biso boye eza pona intérêt. L'intérêt primordial o ndenge nzamba akela biso, c'est-à-dire ayebi ki akeli biso na image na ye. Biso en retour tokozongesele masanzoli, tokozala reconnaissant et pas na ye nzambe. C'est-à-dire eza intérêt moko normal pe universel. Pe beaucoup plus bato baza sensible à makambo, ce sont des gens au aza dans les vrais, pe à comprenant, pe aza na maturité ou ezali spirituel ndako yebake, il est grand temps, il est moment où esengeli na sala ou ezaya motuya. Ce qui n'a la ninde de konabiso bien, il est venu parce que amoni danger et continue ndako. Moi si aza entre la vie ou la mort, à cause ya makila to petit frère à côté na kati. Mais oui puis que bozaka esprit makasi ya ndeko na. Bozaka esprit makasi. Tango ndimi onyokola nzoto na yo to omi bonza na makamoko boye oyo kutu ekotikala kopesa o ata sali moko te likolo ya vina. Parce que na molili moko te na tikala komona et battre la même nabi que molili nyonso et travailler toujours na kati ya perte ya muto a sala na kati. C'est pour cela moni nzamba lobi vous êtes la lumière du monde. Tant oza lumière c'est-à-dire makambo yozo sala isengeli za la sembo esengeli za la na droit chemin. Tout ce qui se passe papa eza par rapport à ba pacte oyo kendai ko signer. Même makambo ekomeli mwasi na yo, c'est-à-dire eza ba porte oyo sfongolaki. Parce que moi sinon aza comme temple oyo utilisé. Mais comme les plus grands combats au mutakuta na on a vie, eza combat ou eza lié na makila. Yango nde perturber makambo nyonso. Bayebaki me bako yebisete. Vu que souci na bango ezali ye comme étant un esclave par rapport à biloko ba pesa ye na mbongo wana parce que c'est esclavagisme parce que dans la Bible ezolo bien que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire il koloba nzambe ka ande mutu apambolaka me na lipamboli ya nzambe ezalaka na ba condition moko te seul kaka yo mutu pambomi pa nzambe respecte ka dimi na yo pe tambola na droit chemin. Siko yaye ezake lokola bitumba eza lié na makila ça travers makila na ye ya ndeko na ye nde ekoti po epertibe or ba ye baki na kati ya ba ora na bango na ba horoscope na bango ba ye baki makambo ekokoma. Il faut ba créer kaka circonstance moko à travers ndeko na po bazwai parce qu'il y a des choses au msusu ba bazwa enduro na kati ya infraction moko bo erreur mo boy pona suka na ngwe koma ka ndenge zabola betaki pona Job abi omoni. Or ce sont des pièges au yemoko zabola chelien na liboso. Comme les sangs m'ont te compliqué au vie, c'est que moi je peux dire ezali kufa to bomoi ya ndeko nao na ya mwasi na yo eza na maboko nao. Pourquoi na lobi bongo? Et qu'on dépend de la décision oyo kozwa. Peut-être yo yelelo pour te sauver mwasi na yo. Même petit frère nous a en danger makasi.
mosusu okoyebi yango te parce que yo osalaki déjà mwasi na yo azala comme temple azwaka oyo ezali baora to baétoile ya bato misusu effet ya petit frère no aye kokota déjà na kati esika wana indirectement ezalaka yo moko milivre parce que c'est ton sang nde ekoti wana au lieu que oya kosala baceremonie no ndenge oyaka korécupere baora ya bato ekomi kobima lokola phase siko ezoya danse ke courant wana efo ezikisa makambo nde eloko esale ntango le monde spirituel ekomi koluka eretire semence oyo ezalaki na kati ya temple otyaki na kati ya mwasi na yo eye kokutaki ndeko na yo aleki wana donc automatiquement balocaliser yo indirectement parce que c'est ton sang parce que aza ndeko no propre nakosuka boye na koloba décision finale ezaka na maboko na yo oyo etali vie ya mwasi na yo na vie ya ndeko na yo nyonso ezaka na maboko na yo biso tokoki koforce yo te yo nde moto esengeli ozala na choix c'est-à-dire à renoncer na mambwana ezaka te po mwasi a c'est ça a beli to aza na hôpital mais atika nde nzela wana parce que Yesu alobi il est le chemin la vérité et la vie soki yo landi Yesu akotambusa na nzela sembo na nzela oyo ezali na makambo malamu oyo ezala ba condition lokola o wana te parce que je me pose tant de questions 7 mois mobali ya libala oso bala okutana na mama te siko ezakani ba femme de ninde bayaka visite to ndeni wana entre guillemets Yesu aza bomoi bisika kufe koti tango mwasi akutani na makambo eza comme esclavagisme bokotaki wana Yesu ndakopesa ye vie voilà papa Claude nakosenga wantaki ndeko nanga mobali kobikisaka bomoi ya bango mibale te mibikisa pe yo moko voilà. Merci beaucoup. Je pense que Papa Claude, tu pose moi mouké, tu pose topé ma mouké, tu vérifier côté à régie, tu bien ramène pelé kinayo. Parce que est-ce vrai? Gros lobby bongo malgré les gars vont se retrouver dans la case à suivre. Merci. Bobengela ngai afana mobile vie na ye. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oui, Zoami, la commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, naye lisusu et pas inabino pour remercier bandeko nyonso oyo bazaki na biso longo na debi à année 2025 peto ke na suka. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27 aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe kosekisa bana bitike ainsi que kosekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle bandeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo au contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas bato nyonso bati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na Maman Lydie pour te ba soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana mobile vie na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sikoyo.
Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux orphelinat. Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Tout ça, on a référence aux alliés pour Matete Banounou. Merci beaucoup. On est revenu, on s'est monté en larme. Kansaba, on a vu ce temps, on est sorti au Kansaba, on a vu ça. On a vu que mois de janvier, moi, mon co, c'est plus difficile pour nous. Nous avons pas pambolabi, nous savons ngolo pour boya. Kota la biso pour tous on a vraiment na besoin de l'issuni na bino na kati orphelinat. Merci beaucoup centre professionnel chez biso ezali na Kwenge non loin il y a Kwenge numéro 2 non loin il y a mosquée juste en diagonale ezali wana inscription ezali $10 ba métier za ebele maintenance audiovisuel tozana maquillage tobenga lelo bana ba robenga make-up et puis esthétique et coiffure tozana coupe couture auto école et puis tozana langue. Merci beaucoup nzamba pambola bino boleka na wana ba cours ezobanda je crois d'ici là mois de février début du mois Formen eza café moko ya malade ezosunga vraiment mibali pour ça vraiment comment la bo pikiliki eza vraiment consommer ce café et kozala vraiment malamu mingi makasi ya mobali yango mela yango pour na bo pikiliki. Voilà papa Thomas, on revient en vous tozokotsa ndeko na biso ya mobali oazali leki ya papa Claude, je pense que moi je vais dire soit décision. Et là on a encore le baka na mukuse yango wana. Papa Thomas na habité soza likambo baksa. Là bas côté la ngai petit frère parce que va signaler biso a commis déjà. Il est grand temps à ça les bons chemins, à ça les bons choix. Parce que le Banzambe lobby racheter le temps car les jours sont mauvais. Pour racheter le temps, ils allaient ceux qui ont eu occasion, lelo yako bimisa ou ils allaient makambo bombaki. Après avoir créé ba trouble le lingue oyo. Il est grand temps au saisir opportunité oyo. Ou inviter Nzambe na kati ya vina yo. Amen. Na Apocalypse 3:20 à lobby a telemi ne kuke. Azobeta kakaka. Oya koyoka afungola na kota na vanda na c'est-à-dire mutema na yo efungo manzamba kota avanda. Très bien, voilà, merci beaucoup. Rapidement, ba côté la biso ndeko mobile. À côté beaucoup de ça s'il vous plaît. Toi ba nento ko sola na. Oh, on a déjà bonjour. Ah nini vraiment la moi le bosso ba caméra boyo. Eza nini ya appel le beng na le bosso ba caméra boyo. Ah grand frère. Ah, on a regretté vraiment. Eza nini vraiment le bala. Chris. Yeah. J'espère que vous avez que non na kisasa. Loba eloko bengeli na tulio nani ya mema na kisasa awawa. Expliquer ngana eloko bengi ngali boso ba caméra et ça nga somo vraiment na kokata. Bon, Chris. Vous êtes petit frère là-bas. Si la bien moi oya kisasa, na yaka na ba condition mo bo, e ba on peut dit que tu souffres. Si tu oya kisasa, na bosser na comme na là, na on a bien encore. Place dans un bon na yo habité. Oyo mo na ka bo même. Oui, mais ta place dans un bon quartier. Apparemment, quand il a mis banca, dans un banca na tika ko na madame. Voici la maille. Vous avez combien de téléphone? J'espère que le soumis au téléphone, le soumis au signe. Ma caméra bisayo, nous posons une question, ce que le dit, vérité et recevoir yo. Et sauver l'anga. Et sauver la madame. Pour nous avons raté. Vous avez combien de téléphone? Na téléphone moko ya. Téléphone moko. Combien de SIM? Naka na SIM moko na sala ka Frucel. Merci.
makambo nga na moni na téléphone ya madame Langa eza voix na yo ou bien mutu mususu ba conversation on a moni ya Claude na comprendre te makambo loba na mo neti na ndoto na je biso soko lobi vérité obi singa vérité pas na biso vérité on a sauvé yo nanga mo bi sauver na madame na je so vérité ya Claude na mo amukie ba biloko loba na masese wana na comprendre te loba eloko bengeli nga liboso ba caméra na yeba dossier eza nini na yebite Chris ya Claude ça va yo kozo wangana na je biso makambo nini oyo nga na mona kata téléphone ba conversation voix na yo otinela mwasi nanga tant que nga voix na déplacer na voyage na yo na mwasi te bosola nini pona ça clair ngai na mwasi na yo akoma mama na Kinshasa obenga na mboka na ye awa na vivra pas na yo arrête akoma deuxième femme na yo non mais loko le boka musanga mama na nga muto azolesa ngai yo papa et mama loba vérité c'est vérité pour moi c'est vérité nazo sauver yo apa kende droit kende droit Chris nazo loba boy mwasi na aza l'hôpital asali obi accident oyo asali aza na coma azo bouger te et puis la minute na obi biso ke aza na zimi ya Claude ba message tout otine de kai ya minuit ya tongo na moni yango nyonso tout ezali ke mo to ro chapel na comprendre te baida na oyo zozonga pona ya mwasi na yo e bandi ndenge nga zo banza ba melo telemi wana poso benga na ngato ndeni ya Claude na comprendre ne loko lobi na ebisi yo boy makambo eza danger o na sala pa na ye oyebi te et puis mibali nyonso babimaka na ye bakufaka ya Claude obenga nga na kini po omemisa nga nga mbuto ndeni noko yo obimaki na ye yeba oyo komela ya Claude soki olobi vérité na ye ota basali mosali mpona loba aparapwe soki oboyi oyo kokomela yo nayebi te nakona yebi te na ndenge nini ya est-ce que comprendre place toza o comprendre vana non boya na bino loba yo te mingi na kamuni eloko aloba mama ngai na bimi na mwasi na ye pe na tie mwasi nezemi na eloko wana ngaleki akoseli yo na mona yango siku na mona yango esali nga biete yango tolobi bakoseli yo akoseli nga makambu yana akoseli ngai siko balobi boya amsozo comprendre te yana onenga za wakota ndako molili à travers nzoto mwasi na ye mobali nyonso olekana na nzoto mwasi na ye aoleka sacrifice o comprendre nzoto mwasi wana nakobisa ngo temple mibali tu babimaka na ye bakushaka na ye bakufaka lokola yo obimaki na ye aza na zemi na yo eloko na kamande yango wana eloko oloba kombo azemi leki na yo akotia mwasi no zemi ezala mais bobimaki kasi bobimaka na ye to obimaka na ye te eloko wana ekamusa ngai na nalobi obimaka na ye ubi obimaka na ye te po ti basali examen aza na zemi ya ngai baconversation na moi na kati eza ya nani convertisseur bokele hôpital botali makila zemi eza leki na yo ndeni Chris kasi okufa te omona bavandi eza sacrifice oyo nga nasala na nzoto ya mwasi na ngai ke soki abibi na mutu nyonso tu mutu wana ezaka sacrifice mpo nga na kota banzela natuna transport oyo otinda na mboka nga na ya ezalaka piège osalaka Chris natuni explique nga na transport otinda nga leki na ya opose ma question wana te nabi nasala mwasi wana sacrifice ya bato mutu nyonso akobima na ye akokufa omoni nga mbongo naza nango mbongo nazwa Chris mpona aprendre oyo siko na miniti oyo nakota baloge ntina voyageaka oyebaka te nakota nzela molili
yango ozwi biso boye na sacrifice wana eza entre ye ou bien yo okufa ou bien nga soko dibi okoyoka vérité oka mpe na oloba na yo ke pour to se sauver soko owangani nga nazoloba vérité naye koloba vérité ke nakota banzela ya mabe ya molili oyebisa ye biso omoni babago omoni babago oza molongo nini namona neti ti fongola molongo ekotisaka nde bato ngai yaya obima to te ya Claude natuna dossier ya boye okotelemisa nga liboso ya porte te obandi otalisa nga oyo mema nga apublike ya bato boye bakamera ebele boye obateli leki no tv likambo so ezali leki batelemisa ye liboso ya porte leki osali boye mpo anini nakoyebisa mina miso ya bato boye omoi teke esala bie te obima na ye to te toza la question papa aza na posa nga sauve yo Chris nzamba lola olibabu nini ya vili ya Claude nakosenga bolimbisi wani ndeko obima to te nazobanga koloba mama na ngai kasi lobela biso te tozozelaka yo tozoka teke baolinga basauve yo ya Claude soko osalaki yango olobi soko osalaki yango tolobi ke osala ye te soki omoni ke leki na nga okofukama te olobi na monoko nalobi so olobi mpeke okofukama awa nakofukama naloba oyo na nango nasengi yo pardon loba vérité pour que tout se sauve en tout cas nasengi bolimbisi ya yo oza ya na ngai pardon vraiment nayebaki te tozaka mibale ya limbisa ngai limbisa vraiment nasengi bolimbisi limbisa ya naleki na olimbisa nga vraiment pardon alimbisa na likambo nini osalaki yango donc limbisa ya eza volonté na nga te na comprendre kutu te ekomaki na niveau bongo ndenge nini yaya ekoma na village te soki na village ekomi nayebi te so na osuka ndeni yaya na ngai tozaka mibale na leki no yaya na nga limbisa nga vraiment limbisa yaya pardon sala sacrifice pardon ya limbisa ngai limbisa ya nayebaki te ya pardon vraiment limbisa ngai ya Chris fanda non papa Thomas je sais pas si tu as un mot à dire nayebaki te papa yebaki oui ou non nayebaki te namonaki yango neti na ndoto nasala neti frère s'il te plaît comme ya biso bongo te papa Thomas continue oyebaki eloko osala na ndoto yo mukolo bozozwa nzoto ya mwasi ozobima na mwasi ya na ozokonoka songo ndeko Chris papa omoni tango ozotia monoko makasi bazokomisa mbeka po olekana omoni eloko ekomeli mwasi oyo okotaki oyo ogutaki ndenge ozolobaki oyebaki te wana kolongola bilamba oyebaki mais tango ba événement esalemi wana oyebi te scène oyo ekomeli c'est-à-dire yango mpe yo mpe oza lokola mbeka ozolanda ti baotuna yo eza mpona kosambwisa yo te eza mpona kofunda yo na mboka te ezali juste mpona koyeba vérité place ezali mawa ya nzambe ezala likolo ya vi na yo afeke nzambe alimbisa yo obika mwasi wana mpe abika yano mpe abika c'est pas pour ye omoni azwi biloko ne oyo apesi yango parce que yango nde eza bapacte asalaki oyo ngai nakoloba ezali
Nzamba yoka omawa. Merci. Nzamba yoka omawa. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que d'autres histoires, surtout il y a Papa Nabiso Claude, Nengi Papa Thomas Zuba, qui va nous amakamou. Et au salama derrière la caméra, parce qu'il y a d'autres choses, certaines questions, les osenga kolandelango, bongo. Bobon de la pona famille oyo, et là on a osenga bino, j'ai pas beaucoup de commentaires sur ça. Il y a Motouye Zali Kombo Yesunde Tombwama, il y a Motouye Zali Nde, ba am yanzambo ba ozala perdu, o ba ozala récupérer. À travers cette émission, il y a un des le plus important. Il y a un pesi ntonyo surtout wazali nanda tout sambela pour na liboto surtout pour na maman ya biswaza na hôpital na yebi que Christ est vainqueur, victoire est certain na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.